Allô, 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 allô. Allô. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, entrez, 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 entrez. Entrez, mettez vos j'aime et puis partagez. Entrez, mettez vos j'aime et puis partagez. Et là, mettez nos vos j'aime et puis maximum. Et l'autre n'a pas bande na zete. L'autre côté n'a pas caractère wa. Ezela libanda na tena kati. Bomi kuna ucho longola ka periki na longola kuta maquillage ti. Temo malili. Dalati da dudu na ga malili le kido ko takala ka chama dudu na ga la couverture na ti pour la malili. Dazo bayino ko keskolate longi par rapport ne na kuti na ga retard. Dazo bayiko kesko longi. Na mura kula be pion tonton à faire plainte. Vous croyez vraiment que le Congo là, c'est pour vous, pas pour les autres. Hein? Vous croyez avoir beaucoup d'argent, c'est avoir raison. Dans un pays comme le Congo là, le président de la République, c'est Fatou Béton. C'est pas Mobutu. Dans la temps de Belgique, dans la démocratie, le pays de Fatou Béton. Vous croyez qu'avoir beaucoup d'argent, c'est avoir raison. Et puis, vous avez les couleurs, vous avez la CABINO. Écoutez-moi bien. Vous aimez bien que vous avez star. Bolinga ko za star makasi alors ko za star faut za motema munene. Faut za motema munene te dégage na route ba star kendo fana ndako koma pasteur. So lingi ko za star te koma sœur en Christ. Maman Laure Mbongo na papa Christian Koutubo chrétien bango. Soko koka ko za star te dégage. Laisse les autres. Laisse les autres nanzela. Biso le tout là là na qui na gypsy. A refla lokando qui pour comprendre ce que c'est petit na gypsy. Oh là là chama kelele. Tu regardes pour comprendre qu'il y a une fille à côté de moi petit na gypsy a refla ba beso ta meli lisusu. Affaire masuba soki na kombo masuba na kombo muteza akati na ebite batumusu na ebate bakoma ba vie mutumusu na Congo na ebite batumusu na Congo bakoma ba vie balonga ba kombo na bango propre bakoma ba vie so mutalobi vie mo boye yo lati yango celui qui se sent piqué connaît l'affaire so mutalobi vie mo boye yo lati yango alobi nanga na tangi kombo na affaire wana yana kombo na kati yo comme no vie mo boy poni bolinga ba respecter binoti poni bo respecter batu peti na mona kwiste pour la sala méchant mo boy sans tabou atanga pa komba mutu me meme na justice te ma meme na justice te tala sala guerre na mutu ayebioti kangisa mutu ayebioti omuni Roger akangisa nga na parquet. Mais le quoi ezaka faire abata mitakala oto yebani mitakala to suka peka na parquet. Pour ça qu'à faire un papier na biki à faire un mutakala. Moi j'ai une famille, beaucoup ça te son na fofol na zana famille. Et puis une grande famille na ngaba na Porto, na Belgique, na Suède, na France. J'ai une famille en Afrique du Sud, na banga makambuti. Si réellement quelqu'un veut me chercher, tu vas plainte na Porto, tu vas na Paris. Plainte oyo bolibo intimidenga. Sachez-vous que moi je suis trop intelligente sur Saranati. L'internet va finga maman nanga jour et nuit. Si na TikTok, si na YouTube, va finga penza maman nanga sambwa.
So na vina tchaba vidéo ba finga maman nga sans raison pour abota mal à la tête mo lo kwa Jaël. Bo comprendre te. Yon enga na ka sa défense na finga pe maman bato parce que o ba finga ona sa maman Jaël show. Après na ka ko zongisa ba maman bato ke na yokso eloko yo lingo mona ke za simple za na sepeliso. Na zongselio. Fali o ba finga ka jour et nuit. Fali o ba finga ka jour et nuit na ba journaliste ba vie. O mutolo ba kenga za l'image d'une fille tonton. Pour les beaux supporter élévation ba te souté. Attends nous ba musicien ba finga mana Congo grave. Héritier Watanabe, Alexis Ouecha c'est la émission. Héritier za musicien te. Aza musicien tanga ebi ka za homme public, aza artiste, ebi ka critique existe ka insulte ko ya. Quand un artiste to star, faut kanga moté mono na sachi au kangi. Pas de âge, non comprendre bien. Pas de âge. Au moins pas c'est héritier watana ba kangsa Alexis Wechi. Abete ka kipa. Pour mon na ko se na ko diminuer tenga na za artiste. Ayebi joli na ko dil na Alexis Wechi. Afanda lo kwa mutakipa te me fanda na moté mais amemo na justice. Ana tanate. So bozo kokala mino macho te bo longwa. Ba jibe piana kutu bo chrétien jibe l'émission o asa capable que jota apporter nos plaintes parce que bo loba ma be o chrétien jibe jiba beta kakipa donc yo za na monopole ya yo na batu no ba takina rabatu ba dimina rabatu yo batu ba sala batu sous défense te tout wana e uta pourquoi parce que na utina mokongo ya aigle pekisi biso abi batu ba to lo ba so ba buzo ba te to sa focus na makamuna e alors c'est pas question mutu abi ke ngana za warrior nga photo na nga uto tindelo mécène mo boy photo na nga na fali o tindelo ngo mécène mo boy yo mlinga na yo lo bono na TV yo mlinga na yeta ko lo bali kamo na TV pona yebi ke photo uti na téléphone na yo o tindelo ngo mécène mo boy tala petite na yo mena kipe na ngati na monika na seki alors laissez-moi dans mon coin so na za superstar na Congo atura bo comme ça pop star ti na suka na ki superstar. Boni no chabino kimiateo. Boni no chabana li koloti na se kimiateo. Li kama plainte nani ku na 20 no ba staff na muta banga te parke ba sango pona mutu makala ba sango pona batu. Mais avant nga jena matala kara makala no l'accès public te to yebani pasa kaleson. Yo mamo sozo kokalibala te ke no samu susu. Sozo koka libala te ke no samu po yo musala no je so ba funde ba fongolo je ba fungola mbwa oza tout le temps la téléphone na age no koka libala te yo kutoza mukolo na nga na age no so koka libala te je m'en fous boni yo batata batu no mutema moto makambo ton premier dame azaka to yeba ngota makambo ton premier dame azaka wa motema soso oboma pepe mais yeba ke ngai ko sambala nga na ko exiger ba vocal nga faut ça en public et ko diminuer artiste na niveau mon nom muta samba bongote et puis pour votre information je vous jure je n'ai pas peur et puis personne n'en peut ça a peur na Congo mon pays je n'ai pas peur et puis na kozala ka na peur te élévation nga comment ça na ba vient monter ma passe. Le bon gars, on l'a la rabat, bon simba, ma belle, bon cosa, ma sandra, bon, ma bouzo, bon, le baga air sur la TV. Sauf que le look a vine comme il passe. Qu'est-ce qu'il y a? Vous croyez que moi je perds de vous? Je perds de personne. Mais il y a pas que plainte au bon mécané, bah j'ai wana Gauthier Mascotte qui a déposé plainte lobby à Paris. Pour votre information. Avec ma preuve, il y a un bois kaka téléphone, il y a un téléphone, il y a un bota gaga. Nazala ba conversation batu nyoso na chombo na nga o komela nga bolingo o tindela nga voice ya bolingo o saila nga voice mo ba je e vanda na téléphone o ko bimisila manzaka o ba finga o kuno bimisila manzaka ba finga o kutu ba dimine o tina TV o bimisa ata manzaka o lo bakata OIA bato no so ba finga ko na TV ona makasi chaque jour. Yo zana monopole otina ba journaliste na mitulo ko ba sapate tengami journaliste mutulo ko faire resume pandi journaliste mutu minu polele ndela minu munene sale garçon amakaka batu no sur la TV yo zo sepela donc yo zana monopole otina journaliste no na za mutu munene ndela minu aselo ko ali benge salami côté li vulu
afinga ba artiste mine na mboko afinga ba Werason afinga ba Fally Ipupa afinga ba tunyoso yo vandi zo sepela donc yo zo boma ne pe ba ko boma pe ne peti supporter tu es star supporter ba papa ba kufina ba valeur pour ba tunsu ba kufina valeur te pour ni ba tunsu ba ninka ke toke samba na l'état ba public to na bité ya la ngai ya jumo abenga ngai sala nga boy ya bolika to comme na niveau na poani apo bona so bana mabe to vanda to tumbola ba vieti to vanda to tumbola ka ba vieti surtout ba vieti to mona na ba kaleso to tumbola ka bangoti alors boye ba ke biso peut avoir mal à la tête. Vous savez que je vais pour demain matin, ce qui vous savez que vous avez le coup, d'abord que ça là solo, parce que biso mascotte qui déposé plainte dans Paris, lobby déjà, on déposé plainte dans Paris. Alors, tout ça va feu et réel. Votre journaliste, il a deux images. Ouais, tanga ba combo ya ba artiste on va défendre. Journaliste, non, mon émission, l'image de Moutou Kingandi. Moi, je travaille pour Moutou. Vous croyez que nous sommes de bêtes? Heureusement, j'ai Gauthier, puis j'ai des avocats. Journaliste, na yo. Aloba yango na TV. Nga na sa image ya Kingandi. Puis yo mtomi me poto. Moi, je travaille pour Kingandi. Et plus grave, à salaire à benga Gauthier mascotte à téléphone. Parce que là, plus de minutes, c'est bien, là, Gauthier. Tenga na travailler pour na vie. Nga pena vie Moutou sala raboy. Tout wana to zanango. Alors, tu as sa plainte à Paris. Alors, il y a défendre yo. On peut pas défendre peu mutu na nga. Mais appelle la banque de ton équipe producteur na nga de créer scandale. Donc, il y a défendre yo. Azana monopole au fin à Fally. Il y a critiquer ka Fally. Il y a aussi la campagne de stabilisation qui concerne à Londres zati. Ba ko ko kanga yo. Ozo déstabiliser mutu. Les locaux sont vrais, et puis moi je suis l'image de M. Kingandi, moi je travaille pour Moutou Kingandi. Vous croyez que nous sommes de bêtes? Oh, est-ce que Kebo na biso elinge banda, elinge bandi, buzoba na biso elinge banda. Avant pour ça, va peut-être ngamo kunga kangisa na Moutou te de bomoninga. Na yebi nde basela Moutou plainte te. Mais biso ce que to kota mulongwa plainte biso tout. To kota na mulongwa plainte. Il ne faut pas me faire peur. Moi je ne connais pas la peur. Na frontanyo son assuma tout. Banano ko kangsa régime alikolo. O ba finga yo ba sambwisa yo za la ridiculiser. Pona ndima ki oza mobali. Bimisa plainte ya batu tout ba finga na YouTube. Ezala ka jaeli te. Bimisa plainte ya batu tout ba finga na YouTube. Et puis plus grave, oloko no lobi ke bafingi mutu li kambwana soki kombo ne certaine audio wana je suis sûr et certain que ozala ngonga pe nazala ngo na tanga kombo mutu te no bi vie moko boy ndeke bango ozo tinda bango bafinga nga mibali babima ye azana sida. Je suis sûr la guerre sera longue et populaire. Omonika plainte no muki e kangisa batebele to ko kangisana et puis internet ngo to kango to choba pine to ke boa ngo so wapi. Pour moi, on m'insulte tout le jour. Ana sida. Azana kama mutu. Papa na eboye. Tata moi si na eboye. Ba chose grave au bimisa. Et fait bozo c'est soka ke. Banani ba banda ki bango ba banda ka. Après yo sa réaction après combien de mois. Trop bimisa. J'étais malade à l'hôpital. Ba bandi ko sela nga be mission. J'étais patient tu sa famille nga ke bo selo ko bolbo salati. Bo kangisa mutu na YouTube kenda bongo na komba tina niveau yo kitsa ba sœur na nga loka ba vero bana ba kangisa mutu te po biso nga no nga pena za na YouTube tika kaka bo ka certaine bongo na nga mala la tête bona sima nga na ba illettré na ba intellectuel depuis na kati gona na zana ba kondi da famille avocat tout na sona juge combien de temps ba banda ko finga on a l'active vidéo donc patience na comme na suka na lâcher. Mais avocat banda liboso ba juge banda liboso nana bandaki yo atali temps tina suka ya zongisi to bien beaucoup mi tina point o zongisa l'été balukaka na kama ba vie musuka ko ba vie comment ba longa ba ko ba botela bango ba lettre A ba lettre B ba lettre M ba comment ba vie que no revoir suli kama masuba na bien so kombo no za kati fundanga
So kombo no esate e ko sopo sikonde na leta boni boko bikangisa be kongo ya bino bi ukangisa ka batu no so sankara leta mosaka leta nani boy leta nani boy leta bodi so ko musique te botika vie ba star so boko ngote botika bo vana ndaku bo sale deux frères so ki bo lamba fufu bo liaka camarade na okutu concert elekika siko ma fingi fali o mona fali akangisa mutu au moins on a droit de réponse à Fali. Donc vous êtes là pour nuire le petit, pour nuire carrière mutumo, parce que mutumo commence les cas de défense bas, beaucoup monsieur star, beaucoup fou la ngana qui sasa oyo. Alors quand les gens ko iluka ko yeba na suma kasi kombo zonga, beaucoup zong sanga na actualité na ko samba devant batunyo, non samba la public. Toko bimisa na mitakala, toko bimisa na to la na. Bo sakana ngate mutu na ngana sete za na se. Mutu nangana 16 ans, c'est chouchou na la cadette, je te salue. Bonio, poni so muta komo défendre ka falifa comme mal vie na Kishasa. Poni so muta komo défendre ka falifa comme mal me na ba vie. Boni, so bozo ko musique te dégagez-vous, botika ba héritier ba na musique. Botika ba wera na musique ba JB. Dans le audio mo bo soki ya 6 comme nani soki na audio mo ruto circuler à la internet ah ya garçon na fingi JB o ba so na Patrick Adogo abengi ngala banga ngana banga Jean Love ngana banga yo bitike ngaba botanga na yebi la peur te ngana yebi la peur te ngaba banga te nga banga te ba jena mna salite na nga na banga kana nga te lokwa boko ka musique te alors exactement ya lokwa boko ka musique te exactement siko botiki la bateau bazana relève musique ba fanda ba héritier ba fali ba l'autre là exactement na bongo ba fanda. So bino boko kasu musique te en tout cas dégagez-vous bokoli bokepe ma mitema na bino sasu mitema musique te bokoka te mitema na bino sasu mitema musique te bokomi na bokomi na mitema mo boye ya ba tension bokomi na mitema mo boye ya ba tension mitema mo boye ya ba bien te Azaria mayi ya mama no na ya tata no na ya ba koko na yo. Loko no fingina finga ngo kitoko wakuna chance kapo via lobika to tika buzoba to lo basu buzoba tata bwana chance so fingi bêtise ngala tikala ko benga Karine teto sa buzz Dieu me voit sona ben Karine to sa buzz nzamba bomanga Nicole Ulu tsuki uluture soki ngai Jaël la benga Karine que to sa la buzz nzamba bomanga nzamba bomanga na yebi likamba buzz de na yebi likamba buzz de oyo bino boso ko commenter na yebi ngote nzamba bomanga jour Karina salaki émission na Boutou je n'étais pas au courant je dormais déjà ba émission ça kana Boutou na TikTok le matin mutabenga ngai Lorette Fimo Lorette et puis benga ngai azakneve pression ke musala albina ka Nathalie mission mo ya Karina akeno bien te lakini mbetu na ju téléphone na bengi lobi mama émission mo ba sala lobi ebsinga te na zakina kwiti obi kenga melati na zena kwiti mele champagne oui na zena kwiti mele champagne nde na yo loba biloba loba atulinga kuto za ko enregistrer nga na ebise depuis quand nga na koma ko enregistrer bateau na yebi depuis quand na sala mama na te yebi abi si na zena kwiti me nga moto na mkina tongo na moni ke na saki mission na se kwiti na sala ngo bien tene c'est OK abi ko ba no kutu mingi te na sala kutu mission siko na TikTok on tune de lo lien na za ko s'excuser Dieu me voit mama no loba so na kosinza mba bomanga na bota bana nga mibale na zeka na mbeto na telefone apisinga nazo sala émission sikoyo na TikTok naza ko s'excuser par rapport ya ba propos na nga oza kutu yo moko te batu ba bengi nga ebele je te kakaboy na mbeto so na kosinza mba bomanga je jure devant mon Dieu
Soki na kosi Seigneur a bomanga, que le Seigneur me punisse. Je sur la tête de Promedi et la tête de Gastoni. Na sala buzz mon côté na Karine. J'étais au lit. Lorette a benginga na ton ok musala. Abina nga show na mon émission mo Karine na scène na TikTok na CP na ngote. Na tune ka émission ni abi akeno mabe. Na zui téléphone na nga na charge na bengi. Na bi osale émission mo boyo lobi so bakamo babi show émission na oza mutel boso benga ngate batu ba benginga de partout. Ba moi tuninga oza ko enregistrer nga na depuis quand nga na koma ko enregistrer bateau nga na yebi. Na sala makambo wana te oyebi. Abi bate bele ba benginga me na mela masanga te yo yebi. Zaki fait arieta na meli ba champagne na lekani na sale lomo bo na sa bêtise mais retour ba benginga en tout cas na osale émission siko na TikTok na otu ndelo kutu lien. Naza ko s'excuser nga moku na s'excuser parce que ba propos na loba kele kimle wana natali na ngute émission te atindeli nga peli na TikTok liango pe baki émission pe zaki ko loba na ngote akati ake na YouTube émission pe bandi nga pe ba benga téléphone fakina ke zo bilo na CA ba ko tikela nga na C na kepe na zui bilo na C le tana sona ba ba ko talanga papa to umeni mwanda muna yo mata émission normal et stylé na que ça peut mission abino bolo banga répondre à moto déjà à s'excuser wana tek introduction émission na pas kwa na ngonde to kende boîte de na yo mona siko Lorian da tindelinga sko ba partir ben monsieur ya TikTok na mi moni sko ke non ça c'est plus grave. Comment se fait-il le qu'on des aki bo ndé na ko ça l'émission kana bibana bi ah en tout cas la telle émission on occupe na bien té mais non ça la bino émission lobby non ndé na ko ça l'émission na ko expliquer mais Dieu me voit nzambe na ngali polo so Karina na zemi nzambe ka ndé Karina na zema moi ça evi azwa libala na kombo Yesu soki nga na ça buzz na Karine nzambe aza likolo a giré sur la tête de Papa Vie, sur la tête de Arieta, sur la tête de l'enfant qui est dans le ventre na yebi lisola buzz. Et puis ce qui concerne la vie, na ko sa blague ti. Ils ont concerné vie nanga na moment oyo na ko sa la buzz te na makambu ya place on naza pas fali. Parce que na yebi que là où je suis je fali, eza cher pour nanga. Ce qui n'a pas salé là, on buzz et qu'on retourne là, je connais bien le YouTube, je connais bien le lieu, le milieu, n'a bien bien. Et qu'on dit que baby selon les kamuna seconde perdre peignon so kaka na seconde. Na makamu ya fali na za na fille to garçon mon côté, nzamba omona je jure sur la tête de Gastoni, sur la tête de Promedi. Et je jure au nom de Jéhovah, Dieu le Tout-Puissant, appelle ça un paiement. Sokinga Jaël, na sa qui buzz na Karina Koufa. Soki na sa qui buzz na Karine, na Koufa. Nebi ma buzz te obozo komantelinga. Na tikali kosa la buzz na Karine. L'histoire c'était ça. Muta bengi nga betelinga li solo. J'appelais directement nabi dikamunini osalelinga soki émission so peni na bité émission wana ozoloba wana soki Karina loba vérité nzambo apesa mwana Arieta nzambo apesa mwana mibalaza mo apesa evi aloba vérité ke ngai na to ça qui buzz ata na seconde to sali lokwana te. Moi je suis chefali na yebi ke Karina fali courir les karaté na ça na tenté à ça la pont ya lié. Il y a lien morobo, il y a buzz. Je connais bien Karine. Donc ça n'est buzz de lelo bien loba. C'est impossible. Chacun de nous aye baka camarade ou bien ndeko na ye mutu na mutu aye binde to zabui. Na bi comportement ya moko na moko. Na ko permettre tena ça la buzz o lobe ko retourner le nga mal. Si na ko kufa na ko sala yango te. Na kosala yango te soki Karino sambelaka mama bino sambelaka eko yebi nzambe tiko kosa bato ke to sali buzz ka sali buzz je t'ai appelé comme toute personne allo ndeko ah babengi nga babo selinge mission mono ye bate mission mo sala pasi na bi nazaki na kwiti
na utaki na zaki fait arieta denge na loba Seigneur oyo kanga avec toute sincérité soki na kosi taka na tie vi na nganje na kufa abina tana kuite de fait arieta na sala émission mo benga mona ton na lamuki na regretter na sala émission na sakuiti mais non ça kuite émission siko koloba na kutu mingite non c'est excuse na ba propos na lobaki et puis ok kitoko soko koti otindi na ngalien atindeni nga pelien loka TikTok on peut zaki na koloba mingite zo bouger akati akina na nani ona YouTube atindeni nga pelien na koti ka YouTube quelques minutes bayo zonga na seba tikela nga biloko na kiti na zu biloko esi na ndena loso na bat na sena yoka kutu bien te na ndena yo mata atika lo sa buzz yo ozo luka vie oza pembeni ya de to sabo to sa suba vantité to luka vie et puis to za poso oza na stabilité poto neti yanga na sire bino siko moni neti poto na nga fali muto me manga poto te bo manga pamba poto na nga ti to bana makambo de démarche na biso poto ce n'est pas fali poupa c'est mon grand frère soit kabelinga na ozwa soit sunginga un jour na vie na ozwa mais bon opportunité on a na zuna sima fali na na ton senge sumbongo te mais poto na nga o bato zo luka poto na nga muta salelinga makamu na nga to ebandaki za Gauthier Mascotte normalement fait que na Turquie après toki Angola tant ba yo timbisi ba makambo wana et pas ya vena so zadio Kongolo mutayebisi otinde Turquie po anini po no otinde Angola dendi seka mba moko ayobeta tour na mikili bongo azonga c'était zadio Kongolo après bien appel conférence makambo na nga ya poto les gens vont me tuer pour rien c'est même pas Fally Ipupa. C'est même pas Fally Ipupa, c'est Gauthier Mascotte. C'est même pas Fally. C'est Gauthier. Moutaya na idée wana c'est mon vieux Zadio Kongolo. Mais place na zapa Fally, na kosala ka buzz na mutute. Parce que na yebi internet, na yebi comment ça se passe, na yebi so na mutu i na internet c'est comme ka b. Mais place na za nazo sala ba aventure ti. Na vandi penza kota Fally omoni ke mutu mo baye afiki nga sexe mama na nga mais omoni ke ton soki fallait parce que mot d'ordre te nekena so c'est ka siko ta elandi mais pour mona ke place na za no lingi ba aventure te no kene pa na éducation mo bo so ba boyi likambo il faut yoka omoni te mutu ba commenter finga pe sexe mama na nga mais na je maîtrise à gel cho na zong si petit obi poani pona message à yaya pour un message à yaya focus makamna biso to lobela plus pourtant to lobela plus makamna bango yango moni pe efula bango bozwa lupemba soki to lobela makamna bango te ba olana na bango pongi po ba message moko lana sa couverture donc toza na formule 7 na biso na terrain toza na concert na biso en plein air ezali toza na U Arena na biso le 25 novembre toza na Ovo Arena na biso na Londres. Donc tout ça na makambu na biso ebele o feto lobela so to tanga makombo na bango bakomi ko kole biso po biso to fula bango so ba takine biso ton to ya ko répondre bango pe esa bango moi lumière mais soki to tiki bango o mona ke ba umela bona terrain te balali dodo parce que bon ba vivaka na moto ya aigle on va vivre na moto ya aigle. Mais na ndenge na zakota Fally nzamba omona nga likolo naza na camarade to mobali to connaissance to pire vie to pire ser moko to solo la na ye makambu ya e victime azate na beta kalisola e victime na mutute na lobaka makambo e victime na mutute na sala ka pe buzz na koma mutute nga na baby selaka mutu place azate na olinga pe muta baby selanga place azate mais na monde na biso YouTube loko to za na biso ba maîtriser to beba na air noso to bongsa air nyoso na koki ko sala buzz na n'importe qui te po ebima lobi ke asala ki buzz ba bayenga te kari ntiko yebisa batu ke ngano to saki buzz na mamba Fally tika o baby selanga makampa Fally yo za à l'aise donc ngana yo conscience no yebi jurer sur la tête ya mwana oza libumu o mama okebota
Nengengai na gire sur la tête de Gastoni et Promedi. On est de grandes personnes. Totikali kosoano li sola bezti. Totikali ata kosola li sola bezti. Et puis na loba ki na ko enregistrer yo te poza nenge na ngai te ngana enregistrer ka batute. Ngana enregistrer ka mutute. Na linga ka pe ko enregistrer batute po e ko bebisela biso makambo plus tard loba audio moko bo tindela kanga. Donc qui ko discuter so kenanga likolo makazi nde na cha ba audio matoi pepele na cha ba audio ne mais kaka boy na fa na ndiko enregistrer mutu. Ça c'est quel esprit? Ça c'est quelle idée? Nenge toza boy tokoli mutu na muta se respecter na kwa na ye mutu na muta sala chemin na ye na kwa na ye ngana ya ko détruire chemin ya mutu te ya ko détruire mutu place azate ngape na olinga muta détruire place ngana azate mutu na muta se respecter na kwa na ye asala makamune na kwa ne ndenga na fandi boy na yebi ke ata na osa makambu nanga na kotanga kasusu kombo ya mutu moko te na makambu nanga. Oh camarade on a loko ekomi makambu ya avenir nanga. Vous voyez c'est moi qui j'ai là ok poto bien ok makambo falite makambo nga no landa na sima fali eza makambo nga na visiona na sala lobby eza que tout est makambo ba poto tout ça eza que na lingi naza la superstar po naza la superstar ezo senga naza na superstar pembeni. Le nom de Fali, l'image de Fali, ça va m'aider à affronter ba star mususu ya libanda. Tu crois vraiment que tu es quelque part là où Fali à la porte morobo. Venaza pour ça featuring na mutuana. So na capacité à ebiso OK, là no benga e pour ça featuring na mutuana. Non seulement Fali. Et puis e bakselanga ba grandeur de gens déjà en Afrique, Fali il pèse. Déjà so mutamonyo vidéo na Fali, ozana facilité ça la vidéo na Sidik Diabaté, ozana facilité ça la featuring na ba Debordo. Ozana facilité ça la featuring na ba Davido. Donc ozana facilité au côté ba place oyo yo visionaka seulement na porte ya Fali Poupa. Donc oyo ezas comme on va vina nga balati na zape na posa o balati sikoyo. Ce n'est pas que tout le monde a la posa o bala nga sina na kota mabala na sala ba stage na ba mabala na ebi réalité ya ba mabala na kota ba stage na ba mabala na yebi ba réalité ba mabala pona vanda pe na ba mabala ba balinga te me na fa na ba mabala siko ndenge na zaboy na sutuke la sou libala ti. J'ai 2 enfants soki na obala nzamba lingi dans les jours à venir. Maintenant sala nanu ona nango posa sikoyo eza l'objectif l'avenir. Et puis na l'ère nazali actuel pour muta kanga projet nanga eza moi pasi pona miyeba kate siko na miyebi. Mwende wa mishe bazala ke tobeta na Londres après tobeta na Paris. Tu pas pesa ka programme wana nyoso po bazala na espoir ke muta ko kanga eli so azati. Mutu akokanga nga azati, muta ko détruire projet nanga azati. Parce que nazalo kwa munda bota misika. Partout on azaki naïf, mais partout on azaki ya kokanga, nyonso na sena bimi nanga. Partout on azaki naïf, nazaki pesa kokanga, nyonso na sena bimi. Mais ndenge na fandi boy, na na posa mutu a détruire place na zate, ngapela ni ko détruire batu place na zate. Je veux la paix, je suis avec Aigle Liboso. Tu m'insultes ou pas, je passe le message, je parle de Fali, na l'axi grandeur na ye capacité na ye focus to pusani. Mais ndenge na zabu na comprendre bate belé na tamuke kako na fandi, na comprendre déstabilisation perte na li boulou eza li boso na ngake ba tindi ko dinda Gypsy ameli ba bofa ameli ba na publier na TikTok to utine kuna libanda na accord arena place na beta kawana ba embe biso le to liba frites ameli ba bofa déjà na no zena se et pas c'est mec qui n'est pas bundi te nana ndeko mala la tête nzambe pardon nga mi ko sala mala la tête yo so mona mutake bundisa ba famille papa mwana nae a bunda makrasi loka mutambula ba camarade nae ala meli bobo fo da sakanda te bobali la makrasi ala yo lala a do on fait plus
grâce non est-ce que les sont bandés yo zwenga la bien hôtel et tali lo ku tuyete aso ko na tine te blone bandé la vidéo qui dans la décoration pour boss gypsy a reflo ko bo bari bo fort les autres barakati da c'est bon abundi no bandé c'est sorti erdi asisi toki encore ni o encore arrêt donc que papa mobala benita lombe tobeli tozongi asiako yo so mona muto bunza belle famille ko muto bunda ba camarade yaya Erika masushi la cuisine makasi bo changer kama lo babilo moko longo sushi le pareil comme chez la cuisine yaya bilo bat bobonga o nazana no masushi ma cuisine penza bongo porta obonga klango za maboko na bino yaya ba oba bonga liboso na biso bazapi bakota babele bokonji ya important c'est que nzamba pesinga vie aopesanga vie chaque jour na lamuki na komisie na lali na komisie aobatela famille aobatela bana ya important yango wana tant que toi na souffle de vie oye ya lobi nzambe moka yebi opite nzamba sala kana moment osoki humiliation eleki makasi mamo nzamba ye asali kakuteka musana onga te po na vina dana yebi nde bofutela ndaku na futela na ba flat na futela na ndaku siko na pema na ngano pa biso donc ça montre que lobby na lobby kuna lobby nzambo kosala kasi lobby on peut être changer sujet eza sunini ake poto la concha producteur a diembeli fali pona featuring vinyo so yango soza courage te etali yo papa mbazaka otiko orchestre na ye akena ekuna kote soki a roshiro soki da yaya yo so c'est la deuxième vinza epesa chance deuxième vie opesa chance ezate vinyo so yango soza courage te otala musika te etali yo soki na ngai ebota bapusi ya makasi na tia yango pomba di mobe uta afidisi omwinde ebotinga bapoale ebotinga lelongo mobimba soki na ngai so ebandi okufale mokuse ebandi me mutu na ngai eza pembe eyata na pellicule te me esalangaka mokuse moi so bakangi yo baarabe batie basinga na kati eswaka sikoyo apres ntango ekufa ekomosa mokusa siko na mokusa oyo nazala na kini vraimen bana ya bofi bazokisa ndola mokie na sikoyo bagrata yanga nivo esala yanga pongi baya mpe mosika soki na ngai mikusi bakanga yango arabe fo batia singa triko na kati siko so batie singa triko eswaka soki bakoswana esile koma bakosa mokusa siko so na kini bana biso na batianga bapene baotianga boye esanga pongi olala nafandi na nga nakwe na nga nzamba osela nga kana nakwe na nga nafandi na ngai donc nakodétruire na nga via mutu te mutu pa détruire place naza te parce que nzambe apambola mutu na bandenge na ye ebele mais l'histoire de buzz natikali kosala buzz ata moko te bozala komela nga je crois que na éclaircir des choses ndenge ezalaki so nabengaki ye parce que mutu abengaki nga Lorient nabengaki nga namekaki korapele tant que ndeko allo bayebisi nga boye abi te tala eza boye ntango mpo bandaki direct atindelaki nga mais ntango nayaki kotala sikoyo bapropos wana nde batindeli bino oyebika mutu moko akotindela bapropos to bato eswaka oya mpe kaka kosala émission olobi mais l'histoire de buzz oni Dieu me voit nayebi na ngango te donc ekokai mpe kodéranger côté naza par rapport bato oyo omona abus de confiance parce que je me demande pourquoi tout ça oyebi ke na comme na stage mo on a se retrouvé que on dit je suis la plus mal aimée ya batutu na se retrouvé pendant que na comprendre na comment batu balingi bonheur na nga te to batu balika banuire nga pona motema mabe to pena batu balingi nde na kota na cercle na kufa deux fois je me demande, je me dis okangai okaba merci non zwa pourquoi ça
Pourquoi? Non, comme moi, mon bébé. Non, comme moi. Oh, aucun aïe. Vous comprenez, je suis sur la TV, je suis donc, tu peux pas l'histoire, mon la TV fondée, histoire là, tu peux bilamba, à cause de makambo. L'étoile, à tout le monde, na sama, au koufa, na sama, et ko bimana kaka. Donc, c'est ça. Ceux qui ont une étoile, bon, le monde a kaka, ba combat ezoya, ba combat ezoya, ozo comporter ba combat ezoya ndenge nini. Na sala na nga buzz te na yoka na nga pena mutu te to sa buzz bona c'est pas moi na yebi na nga nde basala buzz te o to sala buzz et surtout na chemin place na sel quoi je travaille ici na ko sela ngo ba aventure te na za pena deux pieds na makamu na ngai ya kota fali na mi kotisa mobimba tout droit na boya ko associer batu po lobe tonelenga mal na boya ko associer batu pour lobby et que tourner le ngamai na boya nanga donc makambo fali makambo est victime makambo ba warrior je gère ça toute seule nazana mutu na se confier na été pour tout soit makambo ba warrior nazata na mutu te ona betela ka lisolo ke emati e kezongino saka nga makambo nanga ngamoko ndi na vana nanga na kwena nga bafinga bachola ba humilier ndafana nanga kala kwena nga lokwana sali kasala tala nanga to kwa zoba. Donc il faut déjà sauter l'étape l'histoire de buzz est déjà faux et ça la buzz té j'espère que boyoki il faut déjà sauter et puis l'histoire de Prince j'attends impatiemment l'histoire de Prince et ça sera pour la dernière fois quand ça youtubeuse et ça pena ya suka quand ça youtubeuse et ça ya suka parce que les insultes n'y sont pas finaka na mona batumusu baza incapable yo quand ça batumusu je sais pas pour la peur ou bien pour nini comme c'est Jaël vous voulez danser avec moi vous voulez me baiser au nez vous voulez me diminuer boye bake élévation nyonso ya kana sa humiliation soki humiliation eleki makasi dis-toi que nzamba linga élevé na suka na mosquito so bomonanga kala bandako na bino so monanga kala na rendez-vous lukota ngata na TV pourquoi lingo monanga kana parquet so na décrocher ba téléphone na batuti oliko me mona parquet pour monanga ndena koma libunzi far son nom décrocheté au lingo me manga libunzi. Et puis madame pour votre information tu dois avoir mon thème muneni obomisa mobali no libala ya kano pasi parce que baksa sous artiste au coup fa la tension donc tu dois avoir mon thème moneni à force au sala mutu wana bongo à force au kene ba pression ko tale starter tala âge nae à céder au komemangambo. Je crois pas que si le vieux a sali AVC, toi tu vas rester là pour toute ta vie. Non, on est de jeunes toyebani. Alors tika ko brisquer, ko coincer, ko kenene likolo, po kakake, yoza na posa, yomi bimisa yo classe. Et talio, ba aja batezo kende. Et talio, soki le problème, ba obalukero parce que yo mutoza na maboko. Tu dois arrêter avec tes sales jiwana. Bino moko baluki makambo. Bino moko bozana ba propos ya mabe. Vous voulez diminuer de gens. Kasi bo mona ba plainte nde batum su bo ya pena simalanga. Uwe kazana kanda nde bo finga ina télé. Uwe kazana kanda. Batu na bino ba travailler pas na bino combien de fois ba finga batu na télé. Ba finga ba artiste msu na télé. Ba finga uwe mabe. Ba finga boyemba mabe wapi na omoni kutute na omoni te wapi aza wapi o bébé kombo on omona te chouchounela oh Range Rover je t'aime na omona te bébé wapi
j'ai le bloqué là, non? C'est massacre, quelle vulgaire. Ah, yo. Akeo. Abenga kuti mabele minene ezingazana mabele minene kusika. Donc Pepe Mumbaya ana plainte Mumbaya je te tourne avec une mission. Alors que ça a plainte batindira qui est déjà chez Pepe. Donc émission il y a les cas qui est pas Franck Stemay. Mumbaya déjà la plainte bah on qui s'est recherché. Parce que finalement au quand ça combien de personnes pour Mumbaya ça na plainte. Batindela est plainte joue à ça qui a une mission pour Franck Stemay. Mumbaya na plainte, Gel chose na plainte, Okuna na plainte. Finalement, combien de personnes au Burkina de parquet? Combien de personnes en Bofundi? Moi je suis là. Je suis vraiment là. Mais ils ont la shit. Moni mutum so ko moni mukie. Apakolo buzoba moke même en Afrique comme ils condamné moi voyager zate. Na likamwa mukie. Au moins en Afrique, Côte d'Ivoire, Baboyo, Gabon, Baboyo, ni Baboyo. Aujourd'hui, campagne de déstabilisation. Aujourd'hui, campagne de maman marché mutakala. Aujourd'hui, pendant fait mon banana poto tina kino. Tarika mbumo mukina mukito mutasali makambo nyoso. Nani ndima ke banana ya babini wala bakosa makambo basala pendant tout des années wana. Nazaki derrière bango. Il faut toquer baka. Surtout dans la matière, il faut faire très attention. Déjà, et comme déjà de trop, et comme bêtise. N'appelle quoi la moutou pembe n'a goûté mascotte. Ok, pas de problème. N'appelle demain matin, n'a qu'à déposer plainte na Paris par rapport que tu fille danseuse. Au peut s'en livrer. Ce qui livré, il y a paiement na yo. Ezala te ozala sécrétier ozala ba vidéo la kati lo pangu famille na yo moko pe faut ba zala tant to ke utika plainte pour ba déclarer combien de temps au bunga qui na circulation. Vous faites de petites choses ko révolter mutu mambebele de petites choses kako ba famille mo ba se révolter ba zong si datsima à l'époque moi na besoin na âge nini posaki ko exposer ye obina na miso bato bozo fouter combien des comptes finaux n'ezalaka combien vous voyez maintenant moi j'ai une famille je suis pas la fofolle ya ba danseuse batambola kanzela tant bozong sangai babilo kono sa sala ngoni na kanda po abima sa des comptes finaux wapi fait ni fiche de paye nanga ezalati la exposer fiche de paye nanga ezala wapi to biso tout on a ba téléphone akala o to bomba ba conversation ya ba texto ya ba conseil ya ba nini mutu tout abomba ka archive ndeti nga téléphone nga muke eza archive ba kambo ebele na linga ko perdre ngo taka na kelonga fiti na zongi ngo ba changer ngo vite na muta changer nga nini olo bonanga yo ko boka téléphone tina bite ko boka ngo te donc e ko zala pe vrai nzela langa pona makambo ebele chemin je voudrais pour mon bébé. En passant, je suis en voyage. En tout cas, merci beaucoup. Qui ça les lotés, hein? Ça, mon bébé, ça là. Fab du moment.